Chilombo le fils de l'homme kaka ndenge boyebeli santé full. Moi na mboka Félix Chilombo azobunda pona mboko. Jusqu'aujourd'hui azobunda. Ata bazo chama baku bakale banini mais azobunda zoleka. Mboka oyo ezobunda. Qu'est-ce qui montre que ba chama baku? Au moins comment bandeko to solola que to marcher ensemble ndenge bazo memela makambo mboka. Parce que baza moi majorité na assemblée nationale na assemblée provinciale baza moi pe na sénat baza toujours majorité yango zo mona bazo lingate les fils de l'homme Chilombo asala. Mais baba nchor bakoko zalate baba nchor FCC baba nchor baza banchor geti samba depuis to sangana na bandeko to kamba mboka 10 mois na assemblée nationale kuna mibeko nini oyo moni basi ba soloni bakangisi pomboka oyo kende liboso ba fonctionnaire ba futa mabebisa yebisana oza mwana mboka kasi parce que bino bozolinga na bino te affaire ba bemina kuna affaire sakata bomise ba tuna balabala ezaki pe moko ba idée ba yelaki bino nete wana ezaki ba idée ya mabe ya kobebisa ta la peuple congolais aza bébé. Peuple congolais baza batu batanga baza batu bayebi baza batu banyokwami pona mboka o une fois soki bolingi bokotisa biloko ya mabe lisusu pona intérêt na bino yango no mona to telemela ki yango relation na ngai ya liboso na Kabila ezalaka te nini ezalaka te ekotika la pe kozala te parce que ngai natikali kosolola na Kabila te mais to partageaka des fois na batu na ye ya ngambo wana mais kokabola kaka mo expérience na politique. Mais ce n'est pas qu'il y a une relation qu'on a. Non, sauf qu'il y a un mboka basolola. Mais ngai pensa relation eza pensa comme telle parce que biloko ndenge ezokendele nazo linga kutokoloba. Avec que Félix ndenga zawana azana kati ya kokufa lokola Jésus. On dit nous travailler na bato masumu na bango siko yo lati yango. Oyebi ozomona na mboka oyo bato ba mesani président soki aye abandi kobeta abandi koboma abandi kokangande bakobanga ye. D'abord le président de la République Félix Chilombo le fils de l'homme. Oyebi ke yemoko d'abord ndenga zawana azali institution mobimba. Il peut décider en tant que président à changer baji. Soki zalaki ngai fachi beton. Sana eloko d'abord na koko bakisa likolo tokolongola na oyo Félix le fils de l'homme azosala. Soki ezalaki ngai kaka ndenge azokende wana ndenge na lingaki na kende. Mais côté moko kaka na lingaki na modifier. Oui. Côté ya mawa na bolingo ya lati pona ba congolais. Na lingaki na diminuer bolingo na frapper FCC. Dans le pouvoir ezalaka frappe. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Nouvelle vague, nouvelle façon, il y a qu'à former, Congolais surtout partout dans le monde entier. Bonjour et bonsoir, ça dépend. Oyo, Bozali Kolanda, émission Oyo. Mboka Elengi, Oyo Wapinga Geti Samba, Nazali ko présenter les bino mokolo lelo. Tika napesa mote na Mike Lokamba Oyo Azali patron ya chaîne Oyo Africa Elengi. Oyo ça la différence à Mai na mafuta Oyo Wapi. Bo s'abonner vraiment massivement à la chaîne Oyo. Tika la profiter juste une fois de plus napesa. Bonjour à toi Peggy Bokele na sima caméra Oyo Wapi asalinga Geti Samba na kota na banda kuna bino sanke na beta kokoko na mokolo ya lelo boyebi ke Geti Samba
ce qui na télémi na poste télévision na le makambo est tellement utile, tellement important na mopanzi nanga bozo mona déjà qui nazali bongo na papa Théo Titala o yazali bongo coordonnateur ya évangile présidentiel. Tu es souvent à l'oblaka o ezali makambo etali mokonza mboka président biso actuel monsieur Fati que je salue aussi en passant. Debi azamu pate l'émission Geti Samba a messa nanga a messa peu déjà na niveau de télévision ayebani vraiment bon pour na ça les pena publicité tout ça déjà naie papa Théo Titala bonjour. Bonjour Geti Samba. Bonne santé. Non, nangolo ya Nzambe. Kala ozoka na lisu teza maki za na ebité ba concentration quoi. Bon, tozaki na mwa makambo mususu to bandana no kolandela muke na tala pe position ya ba Mike Mukebai na lukanini na kocha na évangile pona sakola. Watu ozonga la mission après bon chef de l'état, santé, activité. Chilombo le fils de l'homme kaka ndenge boyebi santé full. Santé full, à côté activité. Makambo nyonso ezokende kitoko ke. Selon yo wana selon yo. Non, oui, selon ngai pe na ndambo ya bakongolais makambo ezokende kitoko. Mwana mboka Félix Chilombo azobunda pona mboko. Jusqu'aujourd'hui azobunda. Ata bazo chama bakuba kale banini mais azobunda zoleka. Mboka oyo ezobunda. Qu'est-ce qui montre que ba chama baku? Ba chama baku azobunda mais bazo chama. Geti Samba kanisi oza mopaya te. Omoni comment bandeko to solola ki to marcher ensemble ndenge bazo memela makambo mboka. Parce que baza moi majorité na assemblée nationale na assemblée provinciale baza moi pe na sénat baza toujours majorité yango zo mona bazo lingate les fils de l'homme Chilombo asala. Mais aussi to timbeli bango bakokoya. Mais boza coalition est-ce que boko lobela ngo sur niveau de télévision? Boza coalition boyokana bosa boyokani. Oui, Geti Samba, oyebi okokipe ko bala mwasi obimisi nyonso badoto banene mais mwasi akomi na ndako azancho. Azanani? Azancho. Ah bon. Ando ki abandi ko loka misala nyonso ekufi. Il faut bunda oza parfois obenga na ye oloka mususwa. Po bomo yezonga normal eta wana mo lobi la figure de style FCC ba koza pe bancho bosali mariage. Mais baba ncho ba koko zala te baba ncho. FCC baba ncho. Baza bancho. Baza bancho Geti Samba. Depuis to sangana na bandeko to kamba mboka 10 mois na assemblée nationale kuna mibeko nini oyo moni basi ba soloni bakangisi pomboka oyo ekendeli boso ba fonctionnaire ba futa mabebisa yebisana oza mwana mboka kasi parce que bino bozo linga na bino te affaire ba mina kuna affaire sakata bo mise ba tuna balabala ezaki pe moko ba idée ba gili ba yela bino nete wana ezaki ba idée ya mabe ya kobebisa ta la peuple congolais aza bébé. Peuple congolais baza bato batanga baza bato bayebi baza bato banyokwami pona mboka o une fois soki bolingi bokotisa biloko ya mabe lisusu pona intérêt na bino yango no mona to telemela ki yango balongole yango mais jusque là bazo sale loko moko ya malamu pona république te mutu nyonso aza témoin congolais nyonso ya kati comme diaspora baza ba témoin bazo mona pe bazo landa et loko ya malamu pona Congo oyo ezate na ngambo ya FCC. Au contraire, Félix azobunda yemoko. Te azobunda mais c'est Félix azobunda yemoko te azo travailler na bato. Mais n'habité na ibaneli émission on saki déjà kaya Mike Mukebai mais oza ngamba munda bango te boni ki songi motindo okota ti makambo Mike Mukebai tali bino te. Geti Samba. Avant na loba problème ya Mike Mukebai évangile présidentiel naté ya kanani il faut totangana no verset mon côté ozalibo. Merci beaucoup. Na batu nyonso balandaka ngai biso tosakolaka nano na Bible nazotangana no verset moko na Jean chapitre 3 verset 14. Je crois au poser ngai ba question mais tokoya kozongela makambo ya Mike Mukebai sema. OK. Mukanda na Nzambe lobi boye Jean 3 verset 14. Et comme Moïse élevant les serpents dans le désert, il faut de même que les fils de l'homme Félix Chilombo soient élevés. Lokola Moïse, oyo bato batiaka elikia, akolongola bana Israël na boumbu na Égypte. Mais tango azomema bango na nzela, Moïse ake kotombolela bango nyoka, bakumisaki nyoka, batombolaki nyoka. Batiaki espoir na nyoka
mais balobi awake lokola Moïse natawa na tombola ki nyoka mais lelo il faut que les fils de l'homme Félix Tshilombo ba tombola ye bakumisa ye balinga ye bandima ye bambela ye bakumisa rapé Mobutu bayembela rapé Mobutu Jalelo ye moloko Mobutu bayembela mais c'est Fatih Chanzeni na vie ya ba Congolais ceux qui bayembeli. Bon, d'abord attention que Hollande na kati ya Bible balobi mokonzi bayembela kaye. Mokonzi bakumisa kaye ba binela kaye. Lokola ba binela ba musala malamu. Fatih zo sala musala bien. Il y a pas de asili sina no mandate. Il y a pas de preuve. Geti samba nazolo babo selon verset où il faut nano na vendre là moi muke. Parfois ba méchant pe ils ont matanga. Omoni soki Moïse a tombola ki nyoka na désert. Et qui est d'abord Moïse? Assemblée nationale. Gouvernement ya mboka oba gouvernement nyonso etikalaki. Ba oyo peuple abandaki kotia espoir eliki ya po ba tombola mboka oyo ebonga. Menani oyo bango batiaki liboso ba tombolaki. Okomona na kati ya Bible Moïse azozo nyoka tie likoro. Bato il faut batala kanyoka. Est-ce que nyoka yeba source na ye awuta wapi azalaka nani? Akopesa bato espoir ya nini. Mais si ko lelo tozana les fils de l'homme oyo to yebi tata na mama na mboka na bango. Mwana Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Mais balingi ko tombola yete ko nani. Verset de même lokola ba tombola ka nyoka. Mwana ya moto Félix il faut ba tombola ye na turu na ye. Oyebi bato nyonso bazali koloba pembeni ko sala ba magui na samba. Pona nini parce que balingi nano Félix te me bazo sala semblant. Soki balingi Félix lelo tokoyembe la paix Félix na télévision. Nana zolo kapona soutenir ba groupe ba kobima ba bandi koyembe la ye ba majorité bazo binela ye. C'est le fils de l'homme, il faut ba yemba, il faut ba bin, il faut ba tombola ye. Ezali temps ya Félix Tshilombo, il faut amata akamba mboka oyo. A changer mboka oyo. Ozolanda geti sam. Na ba congolais nyoso bazolanda ngai. Félix na kokoloba ke azobunda bitumba ya Kongo ye moko na ndambo ya bato bazana sima na ye na peuple congolais nyoso bazolinga ye. Mais na ngambo ya bandeko na biso kuna botia na bino espoir te bolanda makelele na assemblée na banini banini eloko ezate na ndambo ya Congo bato bazolinga ye na ba congolais oyo nyoso bazana sima Félix Tshilombo. Fayulu aza congolais, Adolphe Muzito aza congolais. Non, ce sont des sorciers. Quel congolais? Adolphe Muzito aza congolais. Oui, Adolphe Muzito aza congolais, mais c'est un sorcier. Comment? Nini okoko sala na un sorcier. Un sorcier musala nezali pour détruire. Ata lingi yote, ata osali mabete. Bolamu oyo ko sala ya ko ya a détruire. Bunda pour le développement. Non, développement ya wapi. Bazo sala lutte pour Congo. Geti Samba, les fils de l'homme Félix Tshilombo azu pouvoir na kati ya mboko. Adolphe Muzito na poto alobi ke ngai na koloka Félix na kotia insécurité na kati ya mboko jusqu'à ce que akozanga ko kamba bo. Dis-moi, nini ya mabe oyo le fils de l'homme Félix Tshilombo asala na Muzito? Ce n'est pas la sorcellerie. Parce que tous combat parce que bato na bazona ta ba veste. Non, c'est la sorcellerie. Bo tangu yo kotia insécurité na kati ya mboka. Po banani bakufa. Po mo konservante na yeko na zaka na sécurité na ye. Ezali po ba peuple bakufa. Est-ce que Muzito lingi peuple? Est-ce que Muzito lingi peuple? Ndeko na yo pouvoir na kotia insécurité na mboka akosala rien. Bon, nani akosala rien? Ezali peuple. Lelo Muzito ko yebisa. C'est un sorcier. C'est un sorcier na mukusi c'est un sorcier. Musala zo sala ezali abandoki. Olingi to na ngai pona Fayulu. Fayulu ti lelo nazoka mo. Landa Mike Mukemba. Na lobaki la muke ko kufa lelo oyo ye moko Fayulu na Muzito. Oyebi ke bazo kanate. Ah. Tuna bango bazo kanate pona. La muka ezo kufa. Makambo zo wego. Il faut bavanda na mesa fausse information. Fausse information. Omoni na minute oyo. Bato basala na muka bazaba nani? Jean-Pierre Mbemba, Moïse Katumbi, na ye moko Fayulu nana. Est-ce que oyoka kalisusu mungongo ya Jean-Pierre Mbemba na biloko? Oyoka ka mungongo penza ya Moïse Katumbi na biloko. Ya kamba, ya komi ko kamba.
Momweza mutombo azo kamba olobaki. Mozito azui 3 mois ngana kanisaki akopelisa moto akochange biloko alobaki asali nini lelo 3 mois esele kitoko mikati. Cuisine interne ba obimisa ngo boye to ba ibisa ko yo panga. Geti samba nazo ebisa na ba Congolais bondi mabatoto ce sont des sorciers. Bazolo kamboka bazolo kachilombo me chilombo azali ya nzambe. Azui pouvoir oyo na bitumba te na makofi te nzamba pesier. Kabila o bango bazoba Kabila vandi na Félix ba solo le très bien akamati bokonzi apesi na Félix alobi o eza ya solo la ki apesa ki non apesa ki pas non yo kanga très bien peuple congolais to voter Félix bokonzi ezala ki nana pour elongwa il faut Kabila alongola yango apesa na Félix alobi yonde ba poni ngai na kei Félix abundi abomi mututa azokisi mutute siko okoye koyina mutu andemo na pona nini mutu ya sana kati ya histoire boyebi Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Yo yebi nani papa ya Mozito? Baba Congolais. Hein? Papa ya Mbemba to yebi. Mbemba Sawolon. Azalaki directeur soki ya Sibe Zaïre. Tango wana tozaki bana tozoko. To yebi histoire. Papa ya Kabila wo ya Longwe. Muze to yebi ndenga yaka na gera za mwana mboka. Papa ya Mozito na Fayulu yebi bango. Totika babilo ko mususu gedi samba. Ni papa ya Mozito. Oyebi. Soki yebi asala nini na mboka asala politique. Maintenant azawa pour papa ya bato mususu toyebi bango na histoire mwana oyo alandi lokolo papa na mwana oyo abima papa na ya banda ko sala quelque chose na kati ya mboko papa ya Mozito na Fayulu yebi hein ezaka ka bato bayeba ni source na bango te et pas ba utete ndi bazomburi eko sala eloko moko te okomona d'ici 2023 la muga zoya na ngambo akashi aya osalani faut zelo zoka olandi Mike Mukebai te nazo peso yo ndeko na nga mbote nani opesi nani mbote Mike Mukebai lelo mais nazo episode lelo pesa Mike Mukebai mbote la fois passée tozalaki na yo na émission moko na salaki pour na Roger Lumba oui. Na lobaki boye Congolais nyonso aye ko trouver que Fati azali lumière ya mboka Congolais wana alongwe na mulili na politique ya muyibi na ya kindoki aye ko rejoindre Fati akomi na kotambola na kati ya moyi toko yamba ye lelo Mike qui pouvait croire que Mike Mukebai akoki ko bongwa na lelo ngai na ndimi Mike Mukebai abongwani lobi ngai moko na landi na émission alors non il faut total parce que tout monde que Félix Tshilombo le fils de l'homme a tché lokolo na justice a tché deuxième lokolo te il faut to landa to koko bondise lisusu te il faut to soutenir na monoko Mike Mukebai abaluki le Fayulu ame aller déjà ndakala ndakala aller ndakala alia kango bandakala Mike Mukebai aller ndakala alia kango bandakala il faut yeba ke na ngambo ya Fachi kuna kanga yango corruption ezalaka te Fachi yo yebi munene d'abord ya IDPS na kati ya mboko yo pe libanda baka mataba pe c'est un politicien mbongo alia po ya olobi na kati ya ngambo ya pasi corruption la raté exact tozonga na idée tozonga no mwa muki eto kinema baba ponda mina mba sénat kubisa sénateur boko ka monter pour ani ya nini sénateur ba na bino pour ani parce que ba député na bino ba zo ikanya raté kasi oyokaki makambo esala makete baliaki kanyako oyokaki IDPS ndenge telemaki ndenge basanctionnaki bango ndenge balobelaki bango c'est pour vous dire que okokozala pe mutu bake ko corrompre yo olie kanyaka mais yeba ke Félix akotelemela yo IDPS bakopa IDPS kuna kutu okolia bakopanza yo bakofingo bakolobelo mabe libanda polele bosola d'exemple ya mutu nanga caméra sali afande na boloko bona na yo za muta caméra oui naza muto caméra kuna ko fe biso mulanga pembe soki obeti mabe tolobi vie obeti mabe démarche ata mon côté depuis ndekona za ina prison tu peux abimi je bana te caméra mo na mboka azali wapi mususu limere biki caméra za na poto mususu aza soki wapi batune ba biki ba kolobesika caméra za te pe ba yebite geti samba za congolais linga yeba mwana mboka caméra to yebi azali susu na prison te caméra za na prison bokende na prison na pavillon ya zalaka local soki aza na prison te bo aza wapi doli makambu pe na prison te wato tika na biso mais caméra ana prison te bon kende kotala soki okuti ete yaka tosala émission yebisangaki aza te caméra kende totala place azalaka na prison bayebiso ne caméra aza wa te aza wapi oya tosala émission caméra za condamné caméra za ba libérer ozo décevoir ngai ozo décevoir oh tio titala ozo décevoir voilà le problème hein
bozo linga biso to salaka oyo bino bozo kanisa to oyo bato bazo loba loba non caméra za condamné ba condamné ba juge ba lobi avant na prison soki abimi to komone libanda c'est que abimi abatami na ka veut to abatami Ota la caméra wana ota la Peggy Bokele oyo azosa kenga no to kote na sima Mike Mukeba yaka tika Fayulu tika Muzito soki bako yaka to salela mboka aya wapi epa ya mwana ya mboka 100% tata na mama Félix azali 100% congolais na lobaka ngo très bien ba mususu bakoko za la 20% 30% yango bazo chama kelele mutolo ya Félix ekundama na problème ni comment Mike na papa na mama ya Félix baboti na biso na bazali ya awa 100% yango eloko Félix azoko faire problème ni na mnono comment Mike Mukeba ola changu non Mike Mukeba na yeko sepela na yemingi mutali boso banda ko détruire les fils de l'homme Félix Tshisekedi Mike Mukeba les lois lobby c'est langage néerlandais asi abongwani kasali ndakala te polisi ndakala nanya pesi alobi yango lobi na télévision luka etona olie nini nanya ngo ko pesa ye les fils de l'homme Félix ngambe la muka ko bazo ba congolais normaux ils ba console la normaux Geti Samba Mike Mukeba a comprendre que ndenge to banda ko memela komba mwana ba tous les fils de l'homme Chilombo asa innocent Fayulu Muzito baza ba traître alobi yango polele na ba makambo ba $50 Mike Mukeba yazo osomona niveau Fayulu azali merci otala to linga ki atika le président de la otala caméra wana ozotala ndeko Peggy Bokele oyo azosa kenga no to kota na bandaka oseto beta Congo ezobonga na otala kuna pe Bellevue ngameti ba tozo les émissions otala bango ozo répondre na ba question oui na bangelo côté ozobanga so bana Chilombo obanga eloko obangeza te ça va kasi akatami mutu nzoto apambe zo bouger to bangelo côté otali kuna lelo relation na yo na monsieur Kabila ozaki président na biso ya le passé relation eza nini pe biso relation na yo vraiment na lombango na mwana mboka Roger Lumbala parce que bato bazomona bino na Roger Lumbala bato baomona yo congolais ba lingo expliquer bango relation na yo na Kabila relation na yo na Roger Lumbala relation na ngai ya liboso na Kabila ezalaka te nini ezalaka te ekotikala pe kozala te parce que nga natikali kosolola na Kabila te mais to partageaka des fois na bato na ye ya ngambo wana mais kokabola kaka mo expérience na politique mais ce n'est pas que nga nazalaka na relation kuna na boy non sauf ye na mokonzi ya mboka basololaka mais ngai penza relation eza penza kwa motelete parce que biloko ndenge ezokendele nazolinga kutu koloba te Geti Samba kozongisa ngata po soki na panzi ba koya koluka nga otala boye na boye ozomemanga na terrain oyo ngai na lingaka te soko panzi nini so na panzi ba vérité mususu abati mais leo nous oyebi ke Félix ndenga za wana aza na kati ya kokufa lokola Jésus ondimi travailler na bato masumu na bango siko yo olati yango merci pour la Roger Lumbala relation na bino oui Roger Lumbala nazo yebiso eloko moko parfois ezana bato balanda évangile présidentiel na libanda ya mboka bato ninga mituna okomi tozomona Roger Lumbala ozolobela ye oui Roger Lumbala ya liboso Lumbala wa Chitenga azali 100% congolais mais azali pe rebelle azaki rebelle pona kobikisa mboka pona rebelle asani pona kobikisa mboka oui mboka banda kokende mabe yo zawa na Kinshasa yebi yango mboke banda akota ki rebellion pona kusala ni bon pona kozwa minere bazaki na ngambo minere ba yaki tina Kinshasa pe tango pouvoir evandi atiki na yebi loko wana abandi ko sala politique na ye normal ti lelo Geti Samba yebi sanga Roger Lumbala tindenga lelo tindenge bazokanga bato yebi Félix à l'époque abimisa pa avec wana eza makambo ya famille Roger Lumbala ngaso ki na beti omwa eloko lelo sikobo lobi na koyaka gato bongisa wana eza makambo ya famille ye wana zongiti Roger Lumbala za grand frère akobeta ngai egogo lobi mwana mère toza bato ya mboka moko toza ba congolais 100% ba mususu baza 20 ba mususu 10% biso bato 100% tokokende to vanda to Roger Lumbala a trouvé que Félix Tshilombo mwana ya Etienne Tshisekedi imaginez Roger Lumbala abimisi biloko moko ba politicien mususu nano basala te webi ke Roger Lumbala akei tibisika totiki nzoto Etienne Tshisekedi wa mulumba akeko senga ye bulimbisi na mulimo Etienne Tshisekedi politicien nini oyoka akota na ba profondeur era lobaki ya sengi bolimbisi mabe nini oye amoni kasalaka Etienne wa mulumba wana ko alimbola ki wana ko tuna ye mabe parfois
il arrive un moment Roger Lumbala alingaki apesa Félix Tshilombo mwana ya Etienne Mukongo nde place Roger Lumbala zolba non na sala kerere tala congolais ya solo aucun politicien n'a joué absolument. Pour la parole, c'est ça la biloko Roger Lumbala ça. Pour la parole discours jour à ça il y a un discours. Roger Lumbala lobi na sengi na ba peuple congolais nyonso bulimi. Ndenge na lingaki na pesa Félix Tshilombo Mukongo. Pour la FCC bayambaka été. Bayambaka été pour na nini parce que le là ça toujours na FCC. Geti Samba bayambaka Roger Lumbala te pour na nini na FCC parce que ba mona ki disait que Roger Lumbala azali 100% congolais. Muto asa 100% congolais akoko trahir bisolobi ndeba mona ki c'est un homme dangereux. To yamba ye malamu te. Et Lumbala a compris la koto ezangambo na biso te. Na kozonga na ngambo na biso biso bana mboka. Azonge patilo tala bakso abande ko sala. Azoli mbongo na nani. Na mbongo na ye moko ba mwa chaîne na ye moko. Kaka ndenga sala ki na 2011 la campagne ya Tshisekedi wa Mulumba na chaîne na ye RLTV et kangama pona Tshisekedi. Donc c'est Roger Lumbala bandilelo. Roger Lumbala na 2011 a promettre biso lobi soki Etienne Tshisekedi wa Mulumba azui na ba élection te ba tricher ba botoli nga Roger Lumbala na kokota rébellion. Pe après ça tango ba publier Kabila Roger Lumbala akenda kazamba. Ngala banda ko zela yana basoda. Et chanzagani. Akendaka ko changer tala kaka rébellion ere moko esa mabe calculer bana mboka bakokufa tango tozoya bakokufa a changer na ibulu mais aye kozonga lelo Roger Lumbala soki azo soutenir Félix Tshilombo lelo eza pamba te abanda yango kala na tango ya tata yango mona ki asengaki bulimbisi aucun politicien akoko yana ba procédure oyo Roger Lumbala ye yango moni na kenyi kokutana na Roger Lumbala to solole lokola bana mboka 100% Tobik Samboka na abandi ko soutenir Félix et puis ngai soki le fils de l'homme Félix Azolanda mokozi na biso mboka kamata Roger Lumbala pardon 100% kon kamata pesa yata este wana kende ko cheki nga po azonga lisuna este kuna a maîtriser ba bitumba wana kuna landa ke na mission oui pona ko pesa kime ti lelo oyo ba congolais baso continuer kukufa kuna mais Roger Lumbala na mekaki ko landa ye ayebi ko maîtriser ba tribu na ba conflit ça kuna akozongisa kuma et puis Roger Lumbala tala ko lande ndengo zo mona yeto c'est un lion Roger Lumbala za lion soki ake kuna kimie kokota na este wana c'est un lion wasi mais na zo episode makamolo yango ngana lobi ke président de la République, pardon, kamata le biso ba congolais, kamata Roger Lumbala, chaye na gouvernement, pesa e poste, makambo mwa ebele, e koko. Tozo linga batu ya mwa, bato babunda mwa makofia, soki basa tout autour ya président de la République. Lokola ye abimina elongi ya meme, ya Jésus, amema masumu ya FCC. Oui, mais na pembeni na tozala na papier, oya koko longola mbeli, pa akati soda. Donc, on a expliqué bien qui est Roger Lumbala après. Na kokuta na Roger Lumbala ndenge boko melinga ina WhatsApp kutana na ye tona imetona na kokutana na ye boko yamba bi. Azamwe na mboka boye bien très bien. Tozali na Roger Lumbala bon éviter tozaki ne to so la boy. Aza beaucoup sollicité na ba chaîne pona ko tozali na bon ete so ka prima émission qui dit ça bon éviter pour tozali na yo na plateau courant ekendaki geti samba loba bien courant ekendaki. Roger Lumbala wachitenga lobi kure ikei mulili na studio tokosala ndenge nini tokoye kozonga l'émission asa wana na solo la kana mikolo nyoso merci bala mboka bo tozonga wana mboka 100% kokutana na Roger Lumbala na zapena bozala na kimia tokokutana tokosolola tokoya koyebisa bino bokolanda pe akimandete siko toito chitena biso na ebite les marches ya Tedongo yozo mona ngo lolengeni mususu ndoki ye wana nani ndoki Tedor c'est un sorcier mon frère oyebi ozomona na mboka oyo bato bamesani président soki aye abandi kobeta abandi koboma abandi kokanga nde bakobanga ye d'abord le président de la République Félix Tshilombo le fils de l'homme oyebi ke ye moko d'abord ndenge aza wana azali institution mobimba il peut décider en tant que président à changer ba juge nani pasteur go nani siki Godin Point non Godin Point qui nani oyo uti kotanga wati nani oyo alobaki bafunda soki pona nini président a violé mobeko pour changer ba juge ne Théodore Ngoyi nini akoya kokota na makambo pe koyebisa biso nini asakana na Félix te ndeko nanga Théodore Ngoyi pardon nazo sengo pardon
vanda kimia zela na 2028 soki élection salem soki okobima ministre soki okobima député yaka mais kokotisa makolo na yo na pouvoir ya Félix pour combattre ete pardon nazo se tokoya ko balukelo ba congolais nyonso okozanga bisika kotambolela tika campagne ozo mema wana bozo pousser Félix à soi mais nazo yebisa bino mwana ya lion azalaka lion kotale ndengo moni akotisi manzaka na ye na ba poil akangi monoko na ye na ba poil na munene na ye ozo moni azobima bien mais soki Félix afongoli monoko azana mino ya koswa okimi pe okomi libanda ya mboka ndenge ba Moïse Katumbe bakimaka okokima mais nazo yebisa bino te bozo pousser Félix abanda ko sala sume botika ndenga ye na elongi ya Jésus akamba mboko na bolingo ya Nzambe mboka oyo ebonga Papa Théo. Beaucoup de malédiction par Moutoko Bundisa Félix. Azamodi. Azamodi. D'abord, on a la télé. Azamodi. Donc, pour la bino Félix, Azamodi. Papa Etienne Tshisekedi a bundi na kati. Amoni pas se saliba prison à bêta mimi. Azu pouvoir. Les autres ont un numéro moko que Moutou Azo opposant, bah on suspend dans la télévision, dans le cas du Sud. Wana. Non, ce n'est pas qu'il y a un opposant, non. Oh, il y a un opposant. Même si Kabila poto. Oh, il y a un opposant poto. Est-ce que Théodore Ngoyazo, les gens n'ont pas de mapeka. Il y a l'équipe Mayela Félix. Pourquoi il y a un président, un député, Théodore Ngoyazo? Pourquoi il y a un député? Bondi Marapeba. Non, yété. Bondi Marapeba. Yété. Bondi Marapeba. Il faut avant d'attaquer Kimi Ndenge Kabila, avant de Kimi Ndenge Mbemba. Kabila avant de Kimi, mais c'est un lion. Na ola musa shina ramba papa botika ola musa kabila mkavai na botika pe kabila bandikenya muto ya zolo ba makambo même na FCC wana nani Geti Samba même na FCC wana bato bazolo ba lobe biloko ko compliquer bango moko ba kozala ba responsable ezali kabila te biso tokoloba kabila soki kabila lobi bakutana kana Félix basolo le bien ça va merci de quoi Souka profitez sur ta sous caméra la ligne de beaucoup plus caméra lelo Théo Titala ceux qui Félix Otozolobela lelo zakiyo soki ezalakiyo olinga ki o réaliser ni pe ile roni ni yozo mona ke non esengeli nangala bongisa soki ezakiyo mais c'est fati soki zalaki ngai fachi beton Geti Samba nasana eloko d'abord nakoko bakisa likolo to kolongola na oyo Félix le fils de l'homme azosalaki soki ezalaki ngai kaka ndenge azokende wana ndenge nalingaki nakende mais côté moko kaka nalingaki na modifier oui. Côté ya mawa na bolingo ya lati pona ba congolais nalingaki na diminuer bolingo wana na frapper FCC dans le pouvoir ezalaka frappe te pouvoir ezalaka makila loba omona moto ayini yo kaka pamba pona ko protéger kimuyibi na yena biloko ayiba to sala boy poto freiner soki asali boy akoyaka ko kanga biso en boyoki kamera biso petoke bon pone ngai na konyata bino. OK merci to kona biso na suka papa Théo Titala on profiter opesa des personnes moté pe papa bazuli bakuya kolanda yo basimba nini epai na yo parce que numéro ya papa Théo Titala bon mona fond écran déjà moi qui est merveilleux ngamete yazo sarana déjà na plateau moi ne yazo figurer yango azo ngisa wana ezali numéro ya papa Théo Titala basimba nini pa na yo. Oui, Geti Samba ngana zo pesa d'abord mbote na ngai toujours na Roger Lombala na pesi mbote na kanisho kolanda émission na pesi mbote lisusu na le fils de l'homme Félix Tshilombo na pesi mbote na papa Alexandre na maison civile chef de l'état na papa Aimé et pasteur Etienne Murumba. Geti Samba nazolo bana ba congolais boye nazolo ka ba caméra na salle lango musala na ngai ya évangile présidentiel nazana posa bato ba soutenir nga ebele ya koloba na côté ya sur le fils de l'homme Félix Tshilombo na balié na ye na ba opposant nyonso na sakolaka yango na kati ya Bible mais nazolo ka lisongi numéro ezoleka na écran wana yo mutozolanda émission benga ngai komelanga na WhatsApp to solola makambo ko sala eza ebele na bokonzi ya Félix Tshilombo nazo pesa lisusu mbote na Benin na mwana na ngai Zeli oui mama Jeanne asi akomi na pesio beze ya musika mwana na ngai o bateleli ngai ya na ngai na semeki Bruno kitoko kamata émission wana ndenge o sala katinda ngo panza na ba États-Unis ba Canada ba nini batu balanda ba pesa ba réaction na bango toza wana pona ko sala to sito mikufela kala to banga na biso loko moko te Félix Tshilombo le fils de l'homme azawana toza toujours na sima na ye nazo senga na politicien papa ko vanda na yo na molili te
ata oyiba yaka kaka yebisa ekenga na yiba Yara Soubo Kopena, mais c'est fatigué. Yaka na moyo. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci Nayo, Mike Lokamba, Oyazali, patron, ya chaîne Oyo. Apesi Geti Samba, chance, ya ko travail pia dans le Geti Samba na chômage, na pesi ne penza, ba moté ebele, et siko vandi na paradis na yo na Geti Samba na pesi vraiment etc. Pourquoi pas na Peggy Bokel na sima caméra, Belvin na mettre réalisateur de l'émission Oyo. Sur le monde santé à moi on dit matin dans ça makambo oyo différence à mai na mafuta oyo wapi pourquoi pas na Richard Ntessa et pas parmi ba cameraman ba linga rosa na Geti Samba na pesi moté na ngai na sacrificateur du villa pourquoi pas na Guy Valunzaya motema ya Naomi Dia Mokuna na Canada na pesi bino pena ba moté belé na bike oyo alingi apesa la publicité na ye alobe la maison boutique na ye nyonso flat na ye ba numéro za wana ubenga tokosola na biso merci na yo sakaki ite ko la émission oyo tokutani mbalasi bye L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.